Yassika en tant que commissionnaire. Bakei bazotongela stade Yassika. Kagame azib avion, azib bus, ba stade, ba biloko kili en tant que commissionnaire. Bon, si quoi batuni chef de l'État, il y a État, il y a République démocratique, il y a mokolo ba biloko. Olingini. Félix a beau pesanga cash, beau pesanga bongo na ngai. Pas de problème. On a tout couvert la tête. Ma pesi cash. Bongo ya Félix a bongo na ngai fanda wa ipa barabe. Bongo ya Félix e vanda kakaka kuna. Na bato ba pesa ka ye yango. Vous avez comment la différence ya ba bongo mibale. Vous avez comment avion yo président Kagame azalaka nango nyonso azala ba DC10 ba DC737 ba biloko nyonso azala nango ba avion nyonso azala nango soki 200 soki combien ezali pona commission ya or ya Congo et pe ye ayaki kosenga ngo pona pays na ye pona mboka na ye bonga. Oui, allô? Allô? Bonjour. Oui, moi. Pardon? Alors, je t'écoute. Il y a beaucoup de coupures là. Moi, c'est le coordinateur national de l'association des Mornais Nanga. Les amis des Mornais Nanga. Ok. Et bien, par exemple, je sais que ça, je vais prendre un contact avec vous. Ok, ça c'est bien. Et tu es où? Tu m'appelles à partir d'où? Moi, je suis à la formation. Bon, je suis sur le panel. Une fois quand je termine, je te rappelle. D'accord, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Ok, camarade. Merci. Okay. Merci. Sikoyo, t'as la différence, il y a Bongo. Quand on parle, il y a Bongo. Na expliqué bien la différence, il y a Bongo. Président Kagame, avion nyonso bomona ba air Rwanda wana. Asomba na Douglas te. Asomba na air na ba français te, asomba na ba américain te non. Asomba yango epa asomba pete. Ezali commission ya mbongo oyo bakendeki kosala ba affaire na Félix. Bon, siko mbongo ya Félix ekende wapi? Yango na tozo koloba ke bato bazalo ke fachi béton, bazana bongo ya bata, bongo ya banyama. Bayebi ko analyser te. Bazabi bwele. Bomoni tango biso tokei tozi Walikale parce que Walikale c'est là où il y a ba usine ya barabe ya or. Ba or yo Félix na Kagame bakende ko sala deal. Donc tozalaki wana na Walikale. Le bomoni babengi bango mbango balobi ke non. Félix ezali suyote. Mais bambongo nyonso topesa kiyo. Batu mosusu nde mutu ba occuper kuna. Il faut to changer deal. Kokene na bango et pas barabe et kende kite ke non bakende ko solo makambo ya Congo te bakende ki pona business na bango. Président Kagame ya yembongo asomba ki ba avion pona mboka na ye. Ba stade ba biloko kili achaka me ya Félix ekende wapi? Mokolo or, mokolo ba minéré, mokolo ba kambo kili ya yembongo ekenda wapi? Po to mona ki ba ke ko defa
bake kodeva avion na Éthiopie. Avion yakala bakomi kotindika ngo po epela. Tala esika oyo bese tozali kotelema pona komonaka tant que Félix est encore au pouvoir. Peuple congolais tozali kaka batu ya pasi. Dis-moi bateau ya bongo ya banyamande moto baza komona te ba ko sala ba analyse te mais bateau ya boanya bongo ya mayele bateau ya bafana ka baza ko kamisa ba komona très bien que tant que Félix est là bango eza na nyama peuple congolais ekokufa kaka na pasi. Peuple congolais ezali kaka batu ya boale batu ya monyokoli batu ya pasi bakokufa na nzala bakokufa ba hôpitaux ekozala tala namoni moto mosusu abengi ngai ah non congolais oh non yo moni mama ye mo ndenge comité ondrega ya bango mais mama ye mo comité nini ake kuna tuna na ba bakokufa na sola ba bibende Maman yemo bateki sangwa pa ya indien. Et pas ben de pour 25 ans. Maman yemo zalaka hôpital général ya l'État. Voilà, pour 25 ans. Lelo maman yemo zalaka biso te bateka ngo epa ya indien. Boke ne siko ya botala. Maman yemo zalaka hôpital lisusu te. Ba indien mutu badala kuna. Maman yemo ekoma na ngo hotel. Ba indien baza kuna plein. Maman yemo za hôpital te. Merci mingi pour na fololo ndeko na ngai Dams Billy. Maman yemo ezali hôpital te. Maman hôpital suko bateka ngo pe ba indien. Boyi bino moko ba indien baso bazaba bazaka ba sauvage. Indien bakoko lala ndako moko ata 10 000 personnes na chambre moko. Bokene na mutu botala banani badala na maman yemo. Ezali hôpital te. Est-ce que tout d'abord ici là peut-être qui s'il les a maman yemo. Kamwani ni aliboso wana nde moto esili kamwani ni aliboso mona kawana. Il faut qu'on fasse d'abord ça, qu'on réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre pays? Pourquoi Bamboka Moussou est comme développé et pourquoi pas nous? Et pourtant on a tout ce qu'il faut. On a des médiocres comme peuple. Éthiopie, l'équipe sur Mbongo. Éthiopie. Est-ce que Éthiopie est l'équipe sur Mbongo? Est-ce que Kenya est l'équipe sur Mbongo? Zambie. Dans les pays sur Afrique, voire même les pays sur Europe, il y a les États-Unis. Pays à Tamoko et l'équipe sur la richesse et l'alité, on a tout ce qu'il faut. Pour les lombos que ça ne demande pas une année, 2 ans. Ce qui te dit, mon toi mayele. Mtu mayele. Ba inondation ezo kusaba na Kinshasa. Merci beaucoup ndeko na ngai Soubel. Ba inondation ezo kusaba na Kinshasa. Kinshasa esalamaka pona soki 5000 personnes. Soki 5 millions. Les lots sont total, l'équipe a 35 millions de personnes. Bandako et Tongama le collègue à terrassier en Wamike, Baboy Naboy. Maintenant, c'est le moment d'avoir un type intellectuel où il y a qu'au fond d'Alobi que bon, Nazako Lukasuko, ingénieur, je ne sais pas comment on les appelle, les ingénieurs ou bien Batoyo, Bakoko, qu'on retraçait ville à Kinshasa. Ville ya Kinshasa na minute oyo ezali ville moko ba parcelle mosusu efo ekufa ba retracer ba créer banzela mosusu ba balabala mosusu ya sika ba mapango mosusu ifo ekufa ko remettre mbongo après avoir travaillé. Ba ligne mosusu ya banzela ya sika esika ba balabala ekoleka wana
l'État ayokani parce que l'État nde mokolo mabele ayokani na makolo mapango wana ayebisi ba makolo mapango que écoutez je vous donne de l'argent pour développer ici. Ou bien pesa bango ba terre place mususu elekelaka bongo. L'État nde mokolo mabele. Bosombeli bango ba bisika mususu bopesi bango bakende. Espace vert eza lisusu na banzela ya sika ko tracer soki nzela balingi ba tracer ango likolo ya ba comment est-ce qu'on appelle ça na ba mapango ya sika l'État abengi bakolo ba mapango alobi na bango ke bon voilà bozwa bambongo bolongo wana na ozonga après j'ai des choses à faire. Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que ces gens-là existent. Il y a des personnes comme ça. Les lois sont qui au pays. Na batu ya IDPS. Bande konangai. Tozali na batu mosusu omone babenga ka bango ba parlementaire debout. Bato na balamukaka na 4h du matin. Au moins 4h du matin wana avant d'aller mosusu na kuna na aéroport kuna koleka aéroport ya Njili kuna soki wapi mutu wana akolongwa makolo na kamwa lipapa ese esila kamwa lipapa ese esila alongwe makolo kuna na Njili ti aye na centre ville akomi koloba o faci beton alati kamwa lipapa ese esila bavandi wana omone azan le musu alokoti soki 1000 francs wapi akepa mama moko ya malewa mama wana apesi enyongo ya malewa mwa soki de bulu 3 bulu ya fufuna madesu ameli mai ya mabulu journée eleki mais muntu wana aza ko défendre Félix muntu wana aza ko défendre Félix ya kosakana te mais tala epa ya mes nano alala na ndako amwinda te alalaka na molili amelaka mai ya mabulu ayebi te mokolo nini oyo ye mpe akosombaka sapatu ya 3000 ayebi te mokolo nini ye mpe akolasaka chemise ya $700 ou bien $800 ayebi te mokolo nini ye mpe akolataka kazaka ya kosakana te ya ba 10 000 ayebi te mokolo nini ye mpe akosombaka lopango ayebi te mokolo nini ye mpe akosombaka mutuka mais azokoloba ke faci beton wana mudela mboka na biso mudela mboka na biso papa bande konangai ndenge na bandaki koyebisa bino ke epai ngai nazalaki nameki koteya bandeko na biso ya wazalendo nameki koexplike bango alors j'ai trouvé que c'est inutile mateya ekokokende te ekokosimba te alors natikaki mpona komona bato oyo ndenge basilisi bana bakufi bandeko na ngai na aéroport ya Goma na bana oyo bamekaki kosala mobulu kuna mais parce que bana wana balingi baya komeka na armée oyo ezali armée professionnelle armée du peuple ezali armée professionnelle ezali armée oyo ezali na bibundeli nyonso oyo armée ezalaka na yango
bino moko boyoki ndenge nini sénateur alobaki yango ya baaméricain. Armée wana ezali armée du peuple baformaka bato bakendeka na baformation bazali na minduki oyo minduki moko ezali na bakatégorie nyonso ya minduki. Comment voulez-vous que bino bana oyo bafandaka na bazamba na bamontagne boliaka te bosokolaka te boza makolongulu na banzete? Comment voulez-vous que bozali koze koya kotelemela bato oyo baprofessionnel? Bandeko bakonzi bayaki koloba ke non stoppé bokanga bango pamba. Bokanga bana wana pamba parce que c'est inutile. Bato baye komi livrer bango moko balobi bobo mabiso. Bana wana baye komi livrer bango moko balobi ke non bobo mabiso po tolingi toko fopo na mabele. Est-ce que vous comprenez au moins? Ils sont cons. Bayaki maboko pamba. Basimbi simbi ma drapeau na banzete. Baye komi sacrifier. Baye komi livrer. Ezalaki bitumba te. Bande konangai, nous on a nettoyé. Après avoir nettoyé, colonel Ayaï Kolobaka, non, c'est fini. Bokanga tuango na maboko. Mais dans l'entretemps, Okoka bande komusu wazaliabo, wazalendo oye. Wazalendo, wazala chou, wazalendo, wazala chou. Mais ils ne savent pas ce qui se passe réellement là-bas. Carnage. Nakama pourquoi batu balobaka lisusu FARDC? Parce que FARDC bazaba mikolo parce que ba ebite ke biso to kosala guerre. Merci beaucoup ndeko na ngai Musesa. Pona fololo ndeko na ngai. FARDC bazaba mikolo parce que ba ebite ke on ne peut pas faire la guerre avec les M23. Basi ba ebike tokosa ba sud-africain balobi ke tokoki kosala bitumba te na M23. SADC ba pays nyonso ya SADC eyaki bakangi bisaka bazongi balobi ke on ne peut pas faire la guerre avec M23. Ba sud-africain babungisi 17 personnes, 17 militaires balobi ke on ne peut pas. Batouana bazali très bien formé. Batouana bazana mindu qui nyonso possible. Batouana toko bazana ba technique ebele. Zala chou. Waza. Monsieur, ils ont fait ça pour ça koseka. Au moni tango bazako yoka balakisi ba photo ke wazalendo bakoti bazana kati ya Bukavu bakoti bakoti tala bango wana na place ya na rond-point Général Moulamba. Mais ce sont des techniques, on les laisse entrer. Webi mitambo. Merci beaucoup pour la fleur de Konangai Ngando. Mitambo. Ce qui ozoko sala mitambo omoni ozako mona ata ngulu azako ya po akota na motambo basala kandenge nini bakanaliza keye omoni basali bakanaliser de façon que aya akota na motambo parce que soki batiki boye akoki okende na banzela mosusu basali nzela ngulu ayete akoti kuna bakangi na motambo. Les techniques de professionnels, armée professionnelle, armée du peuple.
batiki tumwa bana wana tokoti bato ya IDPS libéré Bukavu libéré tumwa bana wana nyonso tukoti na Bukavu. Aïe. Na tango sikoyo bamoni ke armée du peuple moni ke tumwa bato wana tukoti twango nyonso bande ko na ngai tukoti twango nyonso. Ça c'est quel film. Ata na aéroport wana batika kitwango nyonso tokoti armée bato ba filmer bakoti bazwi aéroport ba vidéo etamboli armée du peuple éthique. Vous savez bato batala film ya ba américain na kati ya na mboko wapi na Cambodge, non na Vietnam. Ba américain ba vietnamien batiki ba américain baza kokota bakoti na Vietnam balobi ke même y a rien tout ça comme na basoda te bakoti ba vietnamien batiki bango bakoti tango ba américain bango nyonso bakoti na kati ya Vietnam. Ba vietnamien balobi ke maintenant la guerre commence. Oh là là. Bande ko na ngai. Ba américain basalaka pe na film. Boke na kota na film ya Chuck Norris. C'était ça exactement. Exactement film wana monto comment est-ce qu'on appelle ça? Monto asalaka film wana. Asalaka vraiment histoire vraie. Tango ba vietnamien babima na se ya mabele babimaka na se ya mabele ba américain ba se trouver tango aza kokima américain ankoti na mabulu azali kokima flèche ebimi ekoti ye veut dire que ba américain nyonso basilaka ba oyo batikalaka moyen basenga ba secours ekoya wapi tango secours eza koya ba avion eza koya likolo ba vietnamien baza ko tirer déjà ba veut dire que échec premier échec ko boyo kaka ba américain ba subia na kati ya Vietnam ba oyo ba américain bazala kila se ba komi ko senga secours moyen ya ezalité ba américain nyonso basilaka bango tout. Armée du peuple etiki bana wana bakotiti na ba drapeau na bango na tu ba minute bazobeta papa bakoti côté aéroport wana bango nyonso bakoti batali boye balibi non bango siko bango nyonso bakoti. OK, ça va. Oyebi soki base batumbi zamba na moto ngo batu ezali entouré bapuku esika ya kokimela ezali te. Voilà ce qui s'est passé. Mes chers amis, il faut bomona. Pourquoi faire perdre les enfants comme ça? Pour la nini kobomisa bana boyi? Félix azali ko encourager biloko boyi. C'est tout pour dire très bien que non. Mais pourquoi encourager bazako boma bana boyi bino boza ko encourager? Olia koloba que c'est fini. Bana bazako kufa. Pour trouver solution mosusu. Parce que bawazalendo nayebisaki bango yere na palele na bango bawaza chouchou bakoganyaka te en tout cas
Tango ba Congolais boté la makabozo komisa ba Wazalendo. Est-ce que vous pensez au moins que Wazalendo a gagné par quelle magie? Par quel moyen? Tubalaki koluka raison ya continuer bitumba biso, on a eu quand même raison. Maintenant, on a brûlé ce qu'on appelle cesser le feu. Maboye koto ça cesser le feu. Et tout ça qu'on profiter de Yango pour mes chers amis, la côté na panel ya ba konzi, ya ba Wazalendo. Les Wazalendo bazali komi sacrifié bango moko bandimi. Kaka ndenge moko ba arabe bomoni ba arabe oyo bakendeki ko bazwi ba avion. Mes chers amis, bomoni bano oyo batambwisaka ba avion bakeye komi bete na ba building na New York. Première des choses bano na ba côté classe. Bazali bana ya nzela te. Bazali ba intellectuel. Ba koti na ba école, ba koti na classe, ba université, ba kei ko tanga ndenge na kotambwisa ba avion. Kuna ils ont reçu avec succès. Bazali ba tuanzela te. Pour venir me battre, bazalaki ba illettré, ba kosi ba non. Les intellectuels, mes chers amis. Et encore, batatate, les jeunes garçons. Bana wana batangi ba classe, ba salisi ba classe, ba silinyos. Ba keye ko zwape musala. Merci beaucoup ndeko nangaka yembe pona fololo. Bana wana ba garçons, les jeunes garçons. Nano babalaka te. Tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de faire. Tango bazako kota na kati avion, ba yebite ke na minute o tozaki okende komi boma. Bazui avion ngo ba yebi ko tambwisa avion. Ba intellectuel, ba ke na avion te ba ke komi tout na mire, ba kufi. Bo yebi ezani. Ba tumikolo ba lave bana wana, ba garçon wana. Ba bongo na bango. Et l'obité que ceux qui ont tant de classes, au commun à diplôme kili, et l'ingi kolobate que ce qu'on au commun à bongo ya moutute, au koki kosi sa ba classe na yonyos, au koki kosi kosi sa ba université, ba diplôme kili, mais aux ana bongo ya nyama, bongo yo ba ko manipuler yango facilement. Botala bato yo bazali na Sénat kuna. Ba député, ba oyo ba sénateur, ba ministre, bazali na ba bongo ya banyama. Qu'est-ce qui fait que bongo ya ministre ya Congo ou bien bongo ya Félix? OK, prenons bongo ya Félix. Bongo ya Félix a bengi Kagame. Aebisi Kagame que non, écoutez, yo ozana carnet d'adresse, ngai nazana minéré. Bon, lokolo yo yebisi ka toko kende koteka ba minéré, yebisa yaka to kende koteka toko kabula ba pourcentage. Kagame azui Félix bakena ye et pas barabe. Bakomi kono barabe, ah bon? Yo zana koltan. Oui, nazana koltan. Ozana or, nazana or. Ah bon? Ah, tout ça l'affaire. Kagame, yo en tant que commissionnaire au Lingini. Kagame alobi ke botongelanga stade ya sika.
botongela ngai aéroport, bopesa ngai ba avion, botongela ngai ba nzela. Ba arabe balobi n'ont pas de problème. Sur place bapesi Kagame ba avion bebo nyoso ya sika. Very good, man. Tosalaka ba misala, toliaka, tomelaka, pas de problème. Soki okei na Congo Brazzaville, ba bato ekataka butu moi. Ba Brazzavillois bakatisaka, biso pe tokatisaka. Pas de problème. Soki okei na Uganda, okokuta biso ba Congolais toza kokota na Uganda, ba Ugandais pe baza kokota. Pas de problème. Soki okei na Soudan, ba Soudanais bakotaka na Congo, biso pe tokotaka na Soudan. Pas de problème. Soki okei na Burundi, ba Burundais bakotaka, biso pe tokotaka na Burundi. Sans problème. Kasi kote oyo ya Rwanda, bazali na ba leader na bango. Ba leader na bango po bazwaka bambongo epai ya Félix. Po bazwaka mbongo na gouvernement. Bazali ko entretenir bitumba wana. Parce que soki bitumba wana esili bango bakozwaka lisusu mbongo te. C'est comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut kokosaka ba tribu na bango wana, ba tribu wana ezali ebele, ba Nande, ba boye na boye, ba boye na boye, ba boye na boye. Kokosa bato keno Rwanda alingaka koya kozwa mabele na biso. Rwanda alingaka koya kokata Congo. Tala ba enseignement bayaka na ngwana. Alors biloko wana na ba villageois, na bato oyo batanga mingi te, na bato oyo baza ba villageois bandimaka yango facilement. Pour une petite histoire, bomoni Mulele. Mulele asalaki bitumba kuna epa na bango na Bandundu. Mais na Bandundu, il y a un peu des intellectuels. Alors Mulele amonaki ke na Bandundu kope na ye kosimba te, akendeki mbangu na Kivu. Na Kivu nde Mulele ake kofandisa masolo na ye kuna. Alors sikoyo baza kozwa bana mikeba oyo batanga te. Vous savez, plupart ya bana mike bokoki kokotisa bango babiloko na mitu. Lokola lelo oyo bakotisaka biso Bible, o Bible batu bakoma Bible bakoma ngo epa ya Nzambe te. Mais mundele ayela biso Bible keno Bible boza komona wana eza maloba ya Nzambe. Eza maloba ya Nzambe te. Batu bakoma Bible ezali batu lokola yona ngai. Na kati ya Bible Nzambe aloba likambo ata moko te. Bible ezali Nzambe muntu akoma ngo te. Batu bakoma ngo ezali muntu lokola yona ngai. Soki okei na Israël, kende otuna bango ke est-ce que réellement Yesu Kristo a existaka?
bakoyebisa yo ke ezali ba imagination bato baza ko imaginer o Jean-Baptiste akomaka boye o apôtre Pierre o les 12 disciples ezali ba makanisi ya bato. Ce n'est pas une réalité, mes chers amis. Bible ezalaka makambo ya nzambe te. Bato bakomea yango eza bato yo lokola yo na ngai. Mundele pona ko maîtriser biso nde ayelaki biso mukanda wana. Merci beaucoup ndeko nanga Albert pona fololo. Mundele nde ayelaki biso mukanda wana. Mukanda wana ezalaka pona ko maîtriser mutu. Comme expérience botala kaka pona mukanda wana ba pasteur batonga ba immeuble kaka pona mukanda wana ba pasteur bakoma ba millionnaire kaka pona mukanda wana ba pasteur lelo bakomi ba millionnaire bakoma na kaka pona mukanda wana. Mais eza mukanda ya lokuta. Ezali makambo ya lokuta. Nani akomaka, nani azalaka wana pona kolakisa koyebisa biso ke vous voyagez. Omoni problème eza wana ezanini. Voyagez quand même. Bosala ba découverte, bokota tout ça, bokoto kota boitala. Bokene na Israël, ce n'est pas cher pour arriver à bateau bazana poto, ata biso tozali tozana ba passeport moko, ça ne demande pas de quoi ni parce que ngana sina kenda. Bokene na Israël. Botuna bana Israël. Pona nini bana Israël basambela ka Nzambe. Basambela ka Yesu Kristo te. Les soi-disant bandeko ya Yesu. Basambelaka Nzambe ya likolo, basambelaka Yesu Kristo te. Mukanda wana ya oyo bakomi Bible ezali mukanda moko bato ba imaginer. Roi moko songolo pakala nde muto abandaka je crois nde abandaka idée wana ya kosala Bible. Nde oyo na oyo akomi koya na boye, akomi koya na boye, akomi baye ko créer eloko babengi Bible wana. Bible wana ezali masolo ya Nzambe te. Mes chers amis, ndenge moko na bandeko na biso ba wazalendo, il croit à ça. Ya koloba ke kufa pona mabele na yo ezali honneur na yo. Wana ezali mateya bazali kote ya bana wana. Mais bakufa na bango. Aussi la pete. Ba o baza ba idio ba kei. Na sololi na bango. Na comprendre vraiment esika bazali. Vous savez, batu mususu bakelaka bango pona ko manipuler batu mususu ba oyo bazana ba esprit faible. Ba esprit faible bazalaka. Ba esprit moko ya ba oyo bazalaka na ba esprit ya bataba. Okangi na singo na kingo. Botante expérience. Tabasoki olongoli olingoche esinga na kingo ako résister te okomona apesio mutu po ocha singa.
il y a des gens comme ça bato mosusu omoni bato bakendeke na ba église wana bakotia mabonza oh yaka na sambelela yo po voyager yaka na sambelela yo ozwa libala yaka na sambelela yo okobika maladie ekosila yo. Mais comment expliquer bango bakufaka 20 tozalaka na journaliste moko ya monene que son âme me repose en paix na banda merci mingi ndeko na ngai Kayembe pona fololo tozalaka na journaliste moko na banda kolinga ye mingi kombo na ye Bolowa Bonzakwa que son âme repose en paix. Tata wana ayaki kokota na église moko boye Mama Olangi église ya Mama Olangi na voilà. Papa Olangi bilimo na bango epema na boboto ezali histoire Mama Olangi oui Mama Olangi tata wana merci beaucoup ndeko na ngaka Yembe ba fololo merci vraiment ndeko na ngai tata wana un grand journaliste akomaki kobela na kobela na ye bandeko na ye bakamarade na ye batu nyonso balobi ke kende okende komona munganga ye abandaki kolobaki nono mama na papa baza kosambelela ngai na kobika. Mais dans l'entretemps papa Olangi na mama Olangi bazali kokende en Afrique du Sud se faire soigner na ba docteur ya minene. Voilà. Mes chers amis, est-ce que vous avez koyoka histoire yango bien? Bolowa Bonzakwa journaliste ya monene aboyi ko tata mobimba aboyi kokende komona munganga po batraite ye po na ye alobi ke bazali kosambelela ye. Mais baoyo bazalaki kosambelela ye bango bazali kokende na Afrique du Sud po na batraite ka bango epa ba docteur na ba hôpitaux ya minene. Est-ce que vous comprenez un peu que vous comprenez ce que ngana komi Ibonyama na tango ngana za koloba ke bato na baza ba aventurier. Église moko boye za na Kinshasa wana tata moko boye alobaka Chuluba alobaka lingana ya Chuluba boye. Voici l'homme. Abela ki alinga kufa akimi mbango na poto. Voici l'homme. Na poto na ba hôpitaux ya minene bakei ba bikisi ye. Tango azongi mais bato bakende ke pa na yeke papa nazako sambelela ngai nazokoka bien te. Sambelela ngai nazobela. Sambelela ngai nazwa voyage. Sambelela ngai nazwa musala. Vous croyez bien que muntu ya mokili muntu wana avandaka azako solola na Nzambe? Nzambe oya kele mokili. C'est là où je fais l'expérience. Ya kotinda bino ke bano ya wazalendo balambi bango mitu parce que batu mususu bakela bango ndengo wana bazali na bongo ya nyama. Bato oyo bazali na bongo ya banyama bazalaka. Mes chers amis, bato oyo bazalaka pe na bongo ya banyama bazalaka. Otindi na gauche ake na gauche, otindi na droite ake na droite. Oyebisi ke lala na se alali na se, lamuka alamuki. Nde boza komona bato oyo balandaka o pasteur nanga alobi boye, o pasteur asambelele kingai, o nakei pa pasteur asambelele ngai. Bato wana bazana na babongo ya banyama. Yemo akosambela te ka pasteur.
lokola ayebite nzambe ayebite ye na singa comme mwana na ye wana akosala effort te ke no na kata singo et pourtant aza na mino ntaba aza na mino akoki kokata singa wana na mino amilibere akende mais ye lokola bakangi akovanda na ye wana tina mokolo bakoya kofungola ye et pourtant nyama wa taba aza na mino akoki koloba no singa oyo nde moto eza kostope ngai nakende kotambolaka kolukaka biloko ya kolia lokola naza na mino tika nalia yango nakata singa oyo elibere ngai nakende kotambola ndenge moko na bato oyo bomonaka bango na baeglise kobanda lundi ti dimanche mpo na ye amoni ke paster na ye wana nde nzambe azali limité. C'est-à-dire que pour avoir mosala, il faut pasteur na assemblée. Pour avoir voyage, il faut pasteur assemblée. Pour avoir libala, il faut pasteur assemblée. Pour avoir zemi, il faut pasteur assemblée. Ça veut dire que azali taba, azali nyama. Lokola ngana azali wakancha boye. Ponga na voyager nakende pa mutu lokola ngai achanga loboko na mutu asambelela ngai ponga na voyager Daddy ponga na zwa musala ponga na tambwisa bongo na ngana lobake na bon je vais faire ça je vais faire ça na daddy na yo ndeko na ngai pona cadeau ndeko na ngai Almir daddy ponga iwa kancha boy na réfléchir personnellement sur ma vie. Il faut mutu moko boye songolo paka soki mutu nini aya kochanga loboko na mutu asalendo. Tango ngai nakotaki na panele ya bandeko nanga wazalendo kokota na koti pamba bayambi ngai. Oh, mutu tulukaka ye oyo, mutu tulukaka ye oyo, mutu tulukaka ye oyo, mutu tulukaka. Tango bayambi ngai na panele ya bawazalendo. Mes chers amis, na meki koteya bango moyente. Boyebi barabe esprit ya barabe oyo bateya kabana na bango ya kolobake soki okufi yo jeune nzambe oza kokufela mabele na yo nzambe akoyamba yo kuna na likolo nzambe akoyamba yo nzambe akopesa yo mwasi okozala na vie ya kitoko kuna likolo nzambe akopesa yo mwasi nzambe akopesa yo biloko nyonso nzambe akoyamba yo mate ya barabu wana nde mate ya wana bazali kote ya bana oyo ya mike boza komona bazali kokufa bana wana bazali kote bana wana ata soki biso tolobi na bango ndenge nini ata soki toteye bango ndenge nini basi bayebisi bango ke kufa pona mabele na yo bana wana babazalendo wana ata soki boyebisi bango ndenge nini bana wana basi bakotisi na mitu na bango bayebisi bango ke yo kufa kende okufa pona mabele na yo nde bana wana boza komona bana mike ya bawazalendo wana pona bango kokufa c'est rien
Pona bango kokufa pona mabele c'est comme sacrifice. Pona bango kokufa pona mabele c'est normal. Pona bango kokende kokufa. Vous voyez, tala bana wana ndenge bazako ya. Bana wana bazako ya. Bazali maboko pamba mes chers amis. Bana wana bazali koya na banzete, na bambeli, maboko pamba. Bomoni bana oyo bakotaki kote ya aéroport wana. Basimbaki ba drapeau. Tango basimbi ba drapeau, ndeo bomonaki bana wana bazoko kote na ba drapeau. Pona bango drapeau wana, soki babeti yo masasi okufi, veut dire okufi kitoko. Okufi limboka na yo. Na meki kotikala na panel wanda pendant au moins 3 heures du temps. Pona bango ezali batu moko okoki koyebisa bango likambo te. Pona bango il faut bakufela mabele na bango. Na éviter ce que je me fais comprendre. Pona wazalendo c'est la mort ou rien. Veut dire que pona bango basi bayebi ke ba Rwandais bazako ya koboto la bango mabele. Pona bango basi ba jire balobi ke bakofanda ka esika moko na Rwandais te. Pona bango balingi te Rwandais akoma na Congo na mboka na bango na province na bango. Pona bango Rwandais azali ennemi acharnel. Bande komoni bitumbo tozana yango yo. Bitumbo ye kosila kaka na président oyo aza vraiment leader. Bitumbo tozana nango ya ba tribu oyo ekosila kaka soki tozwi président oyo akokosilisa yango. Botala oyo tozana nango siko yawa. Botala mokonzi oyo toza nango sikoyo. Ye a encouragé. Pona ye a encouragé guerre civile. A encouragé ba milice. A encouragé ba rebelle. Azali kofuta ba rebelle mbongo, azali kofuta ba milice mbongo, azali kopesa bango biloko ya kolia, azali kopesa bango minduki, azali ko encourager bango. Mais na tango oyo biso tokozwa kibokonzi, biloko oyo ekozala te ya ba milice. Biloko oyo ya ba tribu oyo tribu azwi minduki po abundisa oyo tribu oyo ezwi minduki po na kobundisa ba guerre tribale ekozalaka te. Bande kuna ngai bokoki koteya bana wana ata baza koboma bango boye. Donc bokoki koteya bango te, bokoki koyebisa bango makambo ya malamu te. Pona bango vaut mieux bakufa. Basi bandimi kokufa. Pona bango kokufa pona mabele nde lokumu nde elengi nde bango balingi ndenge wana. Na kopesa bino ba conseil mais pe kuna bazoloba bokotaka pe na
na ba panel ya ba wazalendo. Merci beaucoup ndeko na ngai et Kamu pona fololo. Merci ndeko na ngai. Bokotaka na ba panel ya ba wazalendo. Merci mingi pona fololo ndeko na ngai Eli. Ndeko na ngai Frankie. Na ko encourager bino bokota na ba panel ya ba wazalendo parce que ça existe. Aison, merci beaucoup. Bokota na ba panel ya ba wazalendo baninga na ngai. Bokoyoka raisonnement. Bokoyoka niveau yo batu basi bakomi. Veut dire que batu wana bakoyoka elengi tango bazako kufa. Na ebite soki na kolinga na simplifier explication nanga po bo comprendre nga bien. Bazako yoka elengi. Wakancha 365, l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres, le motivateur de tous les motivés. En tout cas, Nazalina esengo mingi moko ya kosakana te lelo mokolo ya lendi pona kokutana na bino kopesa na bino bambote na to solola to pesa na pispe basango ya mboka na biso comme d'habitude. Dans notre temps na kosenga na bino ke bomeka kosalisa ngai botapote po na ko maintenir panel na biso makasi et na kosenga na bino tout tapote. Merci beaucoup Léon pour na follow, merci nangai ndeko nangai pour na fleur. Merci mingi ndeko nangai pour na fleur. Na lingi ba fleur ebele na lingi ba cadeau ebele lokola vous savez nazali ko voyager, nazali ko kende na Goma, nazali ko kende na Bukavu. En tout cas, votre envoyé spécial na kolakisa bino ndenge nini Bukavu na Goma ezali ko fonctionner. En tout cas, na lingi ba cadeau ebele na ba encouragement. Jambo yenu, jambo banduku yangu bote fasi zote mwiko. Jambo yenu fasi zote mwiko. Mina milamukia batu bote fasi muko. Banduku yangu beko pale Nord Kivu, Sud Kivu. Bale beko pale Goma, bale beko pale Bukavu, bale beko Shabunda, bale beko pale Uvira, bale beko Ituri, bale beko pale Kalemi, bale beko pale Kivu, bale beko pale Kindu Manyema, bote kutoka pale Kamina, Luena, Fungurume, Lubudi, Tank, Lubumbashi, Kolwezi Alisano, Likasi, Kapanga, Kasaji, Mwenda, Lijekamini Kolwezi, Musonoi, fasi zote muko na shika Swahili. Mina milamukia bandu kwangu fasi zote mwiko. Mubebe mina mulkia ni miye weno Wakancha 365, l'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres, le motivateur de tous les motivés. Bana betu bonso badibi kala mbadi bonvomo kulo nyinga kule o mia bionso ne dibi kala ne di kompoto ne di ko Amerique. Ne di mukasai oriental ne di mukasai occidental. Ne di kunde mba mutombo. Badibi kala ku ilebo. Badibi kala mba kwa nkenga kubeneleka. Badibi kala mundesha. Badibi kala mulukonga. Badibi kala mukatoka 3. Mukatoka 2, katoka premier, badibika la Monville, badibika la Mukananga malandi wa shinga mpando wa chasa bakole, panikala nungu mwakulu nyi mwakule unonkweo, betuabo bana beto, mio yenu miabio suri dibika la.
bampangi na muno ya Bazaire, bampangi na muno ya Idiofa, Kikwit, Bandundu, mbote na beno nyonso bampangi na muno, mumezola beno bampangi na muno. En tout cas, baninga na ngai bota pote tosala émission na biso ezala mpe makasi to pesa na bamasolo ya lelo. Tozali lendi na banza na bandeko bazali na poto awa ngambo ko yonga na fandi tozali 14h24 minutes. Na banza bandeko bazali na France na Paris. Baoye bazali na Belgique, baoye na Londres, bazali na Allemagne na kanisi, bazali na ba air nini yo. 20h. Je crois bakoki kozala tozali 14h25. Donc na Belgique na banza baninga bopesa nga ba air bino esika bozali. Na Congo 19h. Na mboko oyo bozali na moni bozo koma kaka 20h25. Na mboka nini? Voilà. Oyo bana ya Paris bazana na 20h25. Ere ya kitoko ya kufana na kata ofandi na canapé na yo. Na tasi ya thé ou bien une bière. Voilà. Ou musala ofandi. Bana ya Afrique du Sud en Europe c'est 20h. 20h25 bien voilà. sûr. Na Lubumbashi 20h25. Na Lyon, na France, bazana 20h25. Voilà. Uganda, bazana 2h25. 2h ya Butu ou bien ya Ernini. Lubumbashi, tozana bango l'air moko 20h. Mon frère. À l'est là-bas c'est 20h aussi. Voilà. Bana ya Bruxelles, bazali kolanda biso tozali 20h30 na Bruxelles. Tozali 19h26 na Kinshasa. Na Kinshasa 19h. Ya Banganga. Kinshasa batuta katolote. Na France bazali na 20h36. 26 c'est pas 36. Oui ndeko olobi boni. Mheshimiwa jambo. Jambo ndugu wangu jambo. Ni Lubumbashi na kuita. Lubumbashi habari kule kwenu? Tunasubiri kufika kwenu. Hapana lia bwana. Tuko nafika pale. Hatuna tena mbali, tuko njiani. Hatuna mbali, tuko njiani. Angalia message nilikupa. Okay, niko naangalia message yako, niko pa panel. Ututumie numero ya financier. Ule tunapasha kutumia hela ndio kusaidia kule Goma na kule Bukavu. Aksanti. Niko na kujibu nikiishe paneli niko na kujibu ndugu wangu. Aksanti mingi. Antuka niko wa kufurahia. Tunachunga numero ya financier tunaisubiri kabisa ndugu yangu. Aksanti bwana, niko na kutumia. Tunalazimisha kabisa inafai kusaidia taska moja kule njia kutia. Asante bwana. Asante. Ndio na kutumia. How are you? I'm good. Beautiful. Come work? School.